maman na biso alya par rapport nengazo senga divorce na Koffi olomide pona ngai nazomona maman na biso alya za jalouse beta biloko siko bandi kaka tango mona ki Koffi olomide akeina singi le cœur motema Koffi olomide bakena kamba maman na biso alya sepeli te fa ba kina ye singi le cœur aza makango ya Koffi olomide te photo e barango singi le cœur aza makango Koffi olomide te biso toza babantu tant to mona déjà libala les ara famille so bo monde eke na Koffi olomide pe saka masanga pe sinyo so pe simbonga libala seke libala déjà ngwana sko mwana na biso oya makolo mike mipende milangi didistone nazo beto na biloko po ne muto zo kota sur ranki na kata libala Koffi olomide na mama na ye na mwasi na yali atango balingana ka yo didistone makolo mike ozalaka te didistone olongoli kombo ya ndo cha Instagram ke didistone olomide didistone otiki wana ye problème nini donc yo siko mwana pena donc oza pena mutema mabe oza esprit mabe yo za soko ye na pala Koffi olomide sinda za susu wana te batutu baebi bino nyoso boza basi ngapo na ngamwa sali bosa mbala za te bino tu boza basi po famille bokoko na biso balia mbongo Koffi olomide pa basindi ekere pe muta sali quartier la tête tomba mona na ngwa idongo te parce que maman na biso alya otango sa bamaka mona so isindi le kia exemple alongwe na quartier la te alya yo roya oyemba okoko koyemba te di biso nyonso nga koza pour te na koza pe compte te na kolinga pe te bat bakabwana mais muto azotia ba deso dezaka didistone aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine dinga. Bonjour bana poto bana mokili momba c'est Francis Moteshan l'homme de beta biloko kelenge biloko bo s'abonner toujours na la Reine Dinga TV. La Reine Dinga TV ne vitesse c'est Francis Moteshan on a za déjà et monsieur bandi bokota bo mataba volume po beta biloko e mokolo leo tozo beta biloko pa Koffi olomide tozo beta biloko pa Sindi le Cœur tozo beta biloko pa ya didistone tozo beta biloko bat boleka na bino tozo na balabala ne bomona ambiance balabala bana poto bolinga boye bolinga bomona to sala be mission bozo mona batunde bazoleka bozo mona mabandi ya batunde bazoleka telaka mboka na biso ndenge ezalaka di bozo mona bilongi ya batunde ndenge ezoleka di mboka na biso nde makambo bozo mona bato mikuse bo s'abonner toujours na la Reine Dinga TV bo commenter bo partager bo aimer di tikana vandisa mama sociale tikana vandisa mama sociale la Reine Dinga mwasi makasi mwasi oya longa bitumba mwasi makasi mwasi oya longa bitumba baya 2000 personnes 3000 personnes mama la Reine Dinga longa bango kaka donc tikana vandisa Élysée mama na biso Élysée Ndombele mama na biso Élysée Ndombele na kata Berlin otali moso kumisi nzambe tikana vandisa movie adosenga mate sengi kingasan toujours moto moko bien bikabaka ba moto za soka kabelo mongo ke na Western Victoire mbongo ezate faut que zo mbongo na kata ville de tikana vandisa bato bandoko beta biloko ya divorce ya Koffi olomide selon ndenge mikolo ezali donc mama na biso ali ya sengi divorce na Koffi olomide boza toujours branché na la Reine Dinga TV chaîne actualité toujours beta biloko bozo ka ba vérité Francis Moteshan l'homme de beta biloko Sabino tikana vandisa mama na biso manami mimosa na kati ya Berlin manami mimosa na kati ya Berlin donc quelle taille quelle beauté quelle fraîcheur manami mimosa na kati ya Berlin tikana vandisa YM autrement dit Yolande Mobele 4 fois maman car ndenge za Francis Moteshan l'homme de beta biloko kelenge biloko siko e bandi Koffi olomide tie maboko na mutu Sindi le Cœur tie maboko na mutu mama na biso ali tie maboko na mutu na esa rabino Francis Moteshan na beta ka biloko na ngapa mutu nyonso za politicien na ko beto biloko oza la musicien na ko beto biloko za comédien na ko beto biloko bozo mona balabala kani na bandeko bato ko sala émission na balabala bomoni ba pesa kitoko pe mingi do balabala ndenge za bien to banda siko dossier na biso ya maman na biso alya
par rapport n'engazo senga divorce na Koffi Olomide pona ngai nazo mona maman na biso ali aza jalouse beta biloko sko bandi kaka tango mona ki Koffi Olomide akeina Cindy Leker motema Koffi Olomide bakena kamba maman na biso ali asepelite fa bakena naye mais ozaka na poto beta biloko mais yozaka na poto mais Cindy Leker ata azali mwasi ya Koffi Olomide aza pe membre na kati orchestre ya quartier latin siko yo koyoka pasi mpona nini mpo mwana akendai na Koffi Olomide epai ya kamba kuna kokende kozwa kande Koffi Olomide awuti kuna baproblème awutaki na kamba asali accident mama na biso ali avandaki mia Cindy Leker aza makango ya Koffi Olomide te fo toyeba yango Cindy Leker aza makango ya Koffi Olomide te biso toza babantu tant tomonaka déjà libala ezaka famille so bomonda eke na Koffi Olomide apesaka masanga apesi nyonso apesi mbongo libala soki libala déjà yango wana ata yo leta yebi yo mais Cindy Leker azali mpena donc libala ya solo Koffi Olomide abala Cindy Leker quand on est Francis Moté Chandobo s'abonner toujours dans la Reine Dinga TV chaîne actualité chaîne vitesse parce que moi na biso oya makolo mike mipende milangi didistone nazo betona nu biloko po yone muto zo kota sur ranking na kata libala Koffi Olomide na mama na ye na mwasi na yali ya tango balingana ka yo didistone makolo mike ozalaka te tango papa na mama bazo suwa na mwana lukaka nini lukaka kimia didistone keba na yo nazo bendo matoi yo ato longoli kombo na biso tout mon Instagram didistone olongoli kombo ya ndo cha Instagram ke didistone Olomide didistone otiki wana e problème nini donc yo siko mwana pena donc oza pena mutema mabe oza esprit mabe bato botalanga na kati ya la Reine Dinga TV botela biso no ba commentaire didistone ne mutazo luka pena ba kabona pena bien Koffi Olomide ayebi ninga pesaka mama na biso ali ya respect mais mama ali bazu ozo sela Cindy Leker eza mabe makasi yo za soko ye na pala Koffi Olomide Cindy za susu wana te batutu bayebi bino nyoso boza basi ngapo na ngamwa sali boso mbala za te bino tu bo basi po famille bo koko na biso balia mbongo Koffi Olomide pa basindi divorce ça na mesa na mate botika Cindy Leker avanda Cindy Leker pe muta sali quartier la tête tomba mona na ngwa idongo te siko mama na biso ali otango sa ba makamona so Cindy Leker exemple alongwe na quartier la tête ali yo oyemba okoko koyemba te di ba esaki bino to sa l'émission na balabala boko mona ba mama bazoleka na ba bonfort mama zoleka na bonfort na ye momoko na ke komela bilenge bozaka na kata la Reine Dinga TV bozo mona mamnenge zokende ngai nazo telemela nde didistone yoza mwasi makambo soke komela ki yo conseil nyongo pesa pour moi na connaître nga Koffi Olomide te ce qu'il fallait ali ya ndongo za na poto kuna Koffi bengi mama na ngai ali ya yaka tokende kambe ko simba te yo za na poto zala sa ba maram na yo Koffi Olomide pesa ko respecter que maman Koffi Olomide pesa ko respecter que maman divorce wana biso nyonso nga koza pour te na koza pe compte te na kolinga pete bat bakabwana mais muto zo sa ba deso de zaka didistone yozo boulot oza barbara oza mwasi oza pe na ndako libala mwana oza wana tomona ba mabala mususu mama na papa bakabwani mais lokola mwana za na kati do mwana ki kocha kimia Vous abonnez toujours dans la Reine Dinga TV, vous commentez, vous partagez. Qui ça, nous toko tano ma monsieur mboka mususu. Non ya sur notre dossier no wana. Pour dossier on est na tchonno point d'interrogation na zoya po na sil sango lisusu. Na epsa bino na minute ya li aza wapi. Maman na biso ali aza wapi. Dossier za na mboka na biso awa bana poto bota la Francis Moté l'homme de beta biloko et monsieur za na baba boko mona ba maman bazoleka na ba ngai. Bana poto bomuna ngai kala na kisasa ba chauffeur ba bimité
napesa bino message ba chauffeur na kisasa ba bimite mpiaka makasi pasi na Congo ba chauffeur ba boyi ko ba chauffeur ba sali grève ba moni mwana moto beta ye ba zo beta ba chauffeur ba zo tumba mituka na mbongo na biso po pasi eleki ba chauffeur ba moni tracasserer leki na mbongo na biso awa do to balancer bino ba image bo mona keno kisasa wa do bat bota mama lega na yo boko mona ba momia kitoko kongo tona ba vrai chéri bozo comprendre toujours na kati la rendinga TV nga Francis Motesha no na ye na kati do na yepsi bino keno na ko beta ba vérité na ko beta ba vérité na beta ba vérité Koffi olomide pe na beta no biloko bozo mona ba ne bazo le ba bota mama kolo do ligne 11 o bat bandoki ne ligne 11 ligne 12 de quelqu'un na Congo na biso bat bata mona ba nguba na poche po transport ezate bat ba mota mona ba nguba na poche ozo comprendre matete nguba po meli lemba nguba po meli akomaka na destination batu misu bo mona ba oleka ba okende ti ville transport ezate nguba na point ake nguba point ake chance pe kana Congo na biso to message na makolo toujours na kati la rendinga TV de vitesse de actualité ne makambo ne seki bino ke nonga na koyesa bino ka nazo jige na ko beta biloko pe mutu nyonso soko beta biloko te ko kelenga biloko ndenge nene maman na biso YM autrement dit Yolande Mobele 4 fois maman YM autrement dit Yolande Mobele 4 fois maman tikana vandisa manami mimosa na kata Berlin de manami mimosa na kata Berlin tikana vandisa Elise Ndombele na kata Berlin toujours maman la rendinga mosa makasi mosa longa bitumba baya 2000 personnes 3000 personnes balonga ete yeneka mutalonga boko mona batu ndenge bazoleka batu tu bozo mona ba okende ba ville makolo po transport ezate bazana banguba na ba poche na bango bazana banguba bozo mona bana mitakala bana do Kongo na biso nde boye beta biloko makambusi ko bandiawa la rendinga TV ne vitesse boko mona donc ba abonné na biso nyonso ya la rendinga TV na promettre bino bo mona ka majorité balabala na balabala po bo mona ba pesa kitoko mingi photo kitarno na ba terrain to kitatina ngoma mangengenge boko mona ndenge ba prière sala makakuna tokozwa batu nde basambelaka tozosambela me Kongo ezobongaka te Koffi olomide oza mobali oza papa nga napesa ko respect mama na biso oza mama o nga napesa ko respect ya trop donc kimi ezala toza na posa divorce te poso bosali divorce tokoya pe ka tokolobela yango car ndenge ezalaka toujours bosabonner toujours dans la rendinga TV. Tikana vanisa golf kizola dégâts matériels. Boss golf kizola dégâts matériels. Mama dona Monica Coca-Cola na Monique na Luanda. Gaz. Mon vieux ado senga mètre 5 kingasan toujours. Mon vieux ado senga mètre 5 kingasan toujours motomoko bien bikaba. Mboka na biso zande boye yango Francis Motesha no na suka kaka so na ba sujet na nga na ya na sujet moko te fo na pesa bino ba sujet mususu botala pe mboka ezokende nini na minute ana Congo ba bimite ba botamula makoka ni na bandeko loba ba moto pesate donc biso tout totamboli makopo te osala ka émission. Merci beaucoup na bato nyonso bolinga Francis Motesha no bo continuer boya pe bo s'abonner pour na zappe na zawa pe naza awa mbanga na mbanga Francis Motesha no mbanga na mbanga mobala mbinga 3 m 45 mbebo rose
tikana vandisa maman sociale la reine Nzinga moi ça makasi moi so alonga bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes alonga bango est-ce que bazana mbongo te di bazana mbongo te di bazana bango ne logote bazana mbongo te nulle part ailleurs toujours na kata la reine Nzinga TV bo zapper te pour boka ba véritable bon mona donc nga esa nga na sala mamu nga bozo tala bozo seka pour boka ba véritable pour bo seka boye pour bo sala mama kitoko boye donc nulle part ailleurs toujours awa nebi ke boko s'abonner boko commenter boko partager boko tindela on peut battre susu pour ça la bête tolinga rande ba commentaire dit tolinga rande ba commentaire tolinga rande ba partage tolinga rande ko ça ko aimer pour to tombola toujours ba bonner na biso na pesi bino message moko beaucoup à la décité mais si bino bien beaucoup à la décité to yambela bino ba différent émission to c'est la bino boyoka ba congolais ndenge bazoloba to ko kene na mompono to yambi bandumba boyoki bandumba soki bazo vivre ndenge nini to ko yamba ba pasteur to ko yamba ba musicien to ko yamba ba comédien to ko yamba ba baba po ba te belé boye ba répéter baba pa lo ba l'émission baba zolo bangana zo sala ba signe zolo ba ndenge nini bozo comprendre to ko yamba ba pasteur to ko yamba ba tiel la reine Nzinga TV eza pona batu nyonso eza pona ba congolais nyonso eza pona batu nyonso ya fripe batu nyonso mokili mobimba donc tozana mutu mote obiso to boya koyamba donc to koyamba différent ba batu nyonso to kosela mino ba différent ba mission merci beaucoup quand ninga za Francis Moté Chando mobala mbinga 3m45 na suki sera toujours na l'ICC car ninga zalara ya suki sera toujours na l'ICC mutu libanda ta kati Koffi libande banaka kaka keba di mutu libanda ta kati Koffi libande banaka kaka na suki sa yango na lisese yo ata oza mutu libanda to kati Koffi so mutu talika bo wana libandi po yango ezala ko original donc bomonika donc toza na Congo vous avez bien le numéro plus 243 89 18 50 126 donc émission beta biloko lenga biloko moi na beta biloko papa beta biloko yaya beta biloko lenga biloko car merci beaucoup na pesi mot na baboni na biso nyonso ba remarque na bino na bwaki yo ba remarque na biso ba remarque da bongo na Congo do mutabi bona na pena bino bwaki yo ba remarque na bino boko na biso pour ça la bien de toujours bozala toujours branché na la reine Nzinga TV merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.